oui, babusaka. Babusa. Oui, habillement na biso pe et attirara pe mibali. Donc, songa na lati mabe. Na lati mabe monte ke et quoi tirer pe mibali na ndenga mabe. Donc conseil na pisa ba journaliste to la ta bien. Au moins muto yo ça da sujet ou bien ye matanga. Nisi na mone na matanga na ADT ya Kimpu na moni ba film suba ye muso lati ka biste ka juste et bombika mabele na ye. Neti nga de nsabu na na tolo c'est impossible que na la telo mo boye. Ozana nini? On na tolo. Jamais caméraman et biso na kola tailo mobwe ezonga juste awa kaka non et simbati donc biso no tomi pe sa valeur on a dit que musicien tout ça a différence c'est parce que on n'est pas différent tout ça différence entre TV oh bah je ça TV na internet non nous sommes tous pareils biso nyonso toza musala moko mais biso nde ba chroniqueuse comme ozo ba chronifuati ba chroniso ndembi so chronichel chronisex biso oyo de to baby c'est vraiment musana biso donc so la tiboé ou bien t-shirt ou bien pantalon na o bien bombi nzoto na yo est-ce que miba peut-être miba na biso balinga biso na ba poto wana nde balinga biso moma seti hein awa na Kinshasa mbongo ezali tolobi te ke pose à journaliste faut sakana saka émission na Jésus de Nuance na Fali Poupa na JB Mpia na Papa Chéri na sa na kaka na sa émission kate on a aussi des gouverneurs on a des ministres donc na Assemblée nationale s'il vous plaît so bi okota jamais sexy otika mabele sans soutien te o là ta pantalon mo kolon okota te mais si tu portes décemment okota pe OK pe ba peso pe coupage pe ambongo ebele ezete ke Papa Chéri lokwa misara ba 1000 ba $2000 apesi mutu nde lobi te ke ozamba mokuna ozamba onte non nous sommes des journalistes conseil na opesa na ba nyonso basala bongo batika donc na lobi pe plus na ba président ba groupe obi o attaché de presse nanga oyo nani porte-parole nanga o porte-parole no mambo sala te anyokola bana bato calamité sanako cité banon opesa ngo occasion na émission ndelo vraiment na linga vraiment ba kombo na bango nako cité bazo déranger au makasi ba déranger nga makasi nako cité kombo na bango pe kombo na bango no cité ngo vaguement ezana ba preuve na vraiment WhatsApp na nga yango kingandi o yote o numéro yo po vérifier numéro na nga na bisi numéro na pona ke to bomsa musalo to ba streamer ba musicien te to vandisa bango to seulement pour nkolo ekoyinda donc ana oya na nga na liste sans parce que je suis prêt hein na na ba liste ba kombona babenda bango de amato pona boy na nga ni kambo kashutoko samba na bango parce que j'ai de preuves Glodidi Asika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kata Ndeko mama tala lelo koma na ba problème ebele okokaka lisusu kosepelisa pe papa te koyoka soni te bela merve ba solution po azali na ba réponse nyonso ya mituna na yo merve ba solution azali na Suisse mpona kopesa bino solution na ba problème nyonso yo totisami na ba problème na foyer na yo ozali na hémorroïde éjaculation précoce merve ba solution mokonzi ya banzete aza wana na Suisse obenga ye na banimero eza afishe merve ba solution batika yo Du nouveau au Canada, Yassika Eye, Bana Canada, palme d'or, carotino, huile de palme raffinée riche en vitamines A et E, rajeunit la peau et fixe le problème des yeux. Carotino sans odeur, ni fumée, ni mousse. Produit de Mwanamboka Yulu Connexion, déjà disponible à Montréal. Pour tout contact, Bobenga Naba numéro Oyo. Palme d'or, carotino, et Kangi Masolo. Okoki kolambelango misuni, bandunda, nyonso, et koleka kitoko. Mama, pona belubu na bino nyonso, bobukana te, ezali kitoko makasi. Pona kosepelisa papa pe libota mobimba, palme d'or, carotino, eye. Eloko ya mwana mboka, toujours kitoko.
Palme d'or Carotino, l'huile de palme qui nous convient. Palme d'or Carotino, et bongisi elubwa mama Carotino, kitoko makasi. Bonjour mesdames et messieurs, vous êtes connectés sur le Mercito. Number one, Elinga Congo avec Sam Kazadi, le nécessaire. Vraiment, je reçois aujourd'hui une consoeur, Vanessa, donc avec qui Tokobeta Masole Belé concernant Makambozo les Kana, na ba musicien congolais na biso. Ba musicien congolais na biso, ba komi ko abiser. Na ju ba appel ya ba consoeur belé, ya ba leke belé oyo. Baza aussi ça ba classe na bango, ba ni mustra ya journalisme sika ba mususu. Mba revaka comme journaliste mais maktan ba ko be ba journaliste makambo bazo mona eza minene. Ba musicien mingi, il y a une liste de musiciens ba pesinga. Oyo boko ye bango ceux qui journalistes à moi aye à sa émission à Rolingate il faut nano anyata il faut aleka ya mo sujet to sur la lelo na tranche oyo mbote na tête ndai maboko bon copé choisi matata ange c'est sans oublier Eric Mandala le président des ignorants. J'ai dit bonjour à Vanessa. Bonjour Sam Kazadi wetu bonjour. Alors nayambio parce que aux concert puis au sala musala oyo et là tu n'as pas inspiré makamobele. Alors to mukoti maman na si jango parce que yangonde za makambo yangonde bande kono ya basi ebele babenga pona sam yo lokoza na ba musicien vraiment ta bangoso la biso na préféré na yamba o peut sur la dossier yango et si arrivera pe kino OK ko sala émission na mutu bazo proposer que noté yo vraiment il faut olika na tatami ebele hein et arrivé là nga ebele toba nga répéter mais toba ki keto sur la déjà ba mesure to se préparer déjà comment est-ce que to bando bimsa na ba message na bango parce qu'ils a laté que mutu ce qu'elle nga proposer bon robomba ngoté hein fait to komeli ah papa ah chef ah mutu bonena tout ça l'émission to tourner hein yo linga ka to tourner mo linga na pesa o tena pesa suni et puis au mona bo baele mais si on a besoin actualité obitena kenona mika na mika no obenga mutu mo esute nga sala be mission bongo to otuna tabande kono musute otuna bango te samo te ke nga bana li solo oui baloba bongo tuna pe ba concert mususu tuna bango nga ndeza na nga boye pa na nga posa l'émission so c'est déjà 2 émissions pour na yo ekoki déjà il faut ça avant ça 3e émission il faut olega na tatami kando lobi photo lala nga na yo et puis to ça l'émission ou bien ebiso ke yo yaka liboso cameraman na lando sim ah je te jure. Alors au moins au eza internet na yambio parce que ça moi si et puis na linga ko makasi pour la vérité mais quand même tu fais partie na ba fille donc na bi fille pour moi si oyo les cas quand même na tatami ya mais ça ta moko pour obtenir objectif na eu à exclusivité on peut ça ba téléspectateur te ngana na ah Vanessa na pesa atteint ya solo sam omoni na kabarate ko fona kabela bango te pona kisa bonke na pesa pe musala na nga valeur pour biso to bebisi musala na biso to bebisi vraiment musala na biso laissez-moi vous dire que biso vraiment ba journaliste tozo yo kisa musala na biso soni yango ba koma ko kabola biso o journaliste à TV o journaliste internet ba journaliste TV na est-ce que ba le kana tatamite ba le kaka mais et ba no so ba oye bango ba oye bate. Alors ça musala na habité mobile pas bengse parce que ça moi ça bino to kutana quelque part to sel makam na si ils sont en peso bon so to kabona to kaboni atam ngungi atam nzinza koyeba te mais nous ici à l'internet c'est différent au mona boye mobile ata musique c'est bo lingi yo au commission mabele na yo et puis tu dis de n'importe quoi tout mobile nanga le kainga jour to la lagine mukolotel donc tozo baby ça vraiment musala na biso yote que ezo baby ça ezo gâcher peut-être personnalité parce que nous sommes des journalistes encore baté que Fabregas ndaza yangai fali pupa ndaza yanga faire rigolo ndaza non to ça musala na biso donc to comme ça ba musique to comme ça ba musicien s'il vous plaît neti bilo na biso mo privé on va vraiment sakane la biso faut les canaux na tatami avo c'est émission comme bon. Alors, en exclusivité, Lelo, Vanessa, Okoki, Koeb, ça biso quand même, attends, parabole, banane, Oyo, va proposer que non, pour tout ça l'émission, Oleka. Ça me casse les a passé. Ils ont vraiment passé. Ils ont passé Kolo, Bango, Boy. Boy, Kanelanga, alors, mais quel ça va prélever ça, Nango? Fali Poupa DiCaprio. Ah, ça me l'autre. Faire égale à Jésus de nuance.
te na bona ba kombo bat. Donc héritier wata goga moto na tembe papa na héritier na. Eloti. Donc na boy Sam Kazadi. Robinho Mondibu. To ba polémique. Donc na yebite so na lobani ni wana. Maeso Fabregas. Na lobani eloti. Na lobelote mais ça au moins. Kabo se mbwa. Mbwa ya kanda. Na pesi ba musicien nyonso mbote. Na pesi mo mbote bango tu. Na linga bango tu. Même ça depuis Pomba Nuance. Pomba Nuance. Ah, na habité hein. Ah. Na habité parce que maintenant on a fréquenté un musicien, na fréquenté vraiment des pliques vraiment mingi. Mais là on a na loba boy. Ba musicien so batang, on se sentir capable, coupable na kati ya makambo atika. Parce que on a ça jamais réputation ya ba leader na biso. Lelo na leka na TV na bando ba n'importe comment et ça là vraiment qui tourne. Nous sommes des journalistes. Faut quand même tous avoir valeur na biso, bo valoriser biso ils là vraiment mingi bien. Mais biso to koma ka ba instrument na bino. Au moins obi na qui n'est pas on antola la nene. To zonga bo o asenga na nu bo. To zonga bo asenga na nu te yo sala ka bo tu es joli faut na leka na nu avant dans cette émission. Monité que ezo sala biso vraiment to komi ka na créer ka sujet ça mais to créer kaka. Tout ça parce que ça m'a mutanga jamais on senga ngelo ka bon. Ata so senga le ko leka entre nous deux et la té publicité parce que na ba journaliste ça déjà pire Sam. Faut me dans ça yebake. Afo kota et non kenanga te poani wana mabele comme ba musicien ba comme ba mabele na biso ba chroniqueuse. Oui bien. Alors Vanessa nako kaka place toza vraiment bino pe basi ba journaliste et beaucoup peu ko exagérer er moko ba musicien bado da kabino balinga bino pourquoi parce que vraiment habillement na bino plutôt et comment vraiment modeste beaucoup ndenge pe na ebité nzambe apekisa pasi be na Congo awa soutien était comme soutien ba sous-vêtements et soma marali soutien soma soutien mbasi ba comment qu'on préférer donc atamlo na bongo azotamola bongo et voilà aucun n'est pas musicien. Oye, olati lamba moko ya noir eza transparent déjà miseta mona kana kati azomona mutu ya libele déjà tango ozovanda awa jipeza awa mukuzi tango ozovanda ekomati à 0 mètre na kuna musicien wana vraiment na ba intention ataka une intention te mais yo tango yo ça l'émission oye na intention na olati bongo vraiment abibé na mino pe ezoma ba mais na sepeli ndingo olati lelo mais quelque part bandeko na pe ba bisaka na bima na bango oui ba bizaka ba bizaka yo ka abiyemo na biso pe et attirara pe mibali donc songa na lati mabe monte ke et quoi tirer pe mibali na ndenga mabe donc conseil na pesa ba journaliste to la ta bien au moins mutayo ça da sujet ou bien ye matanga nisi na mone na matanga na ADT ya Kimpui na moni ba film suba ye musala tika bisteka juste et bombika mabele nae neti ngade nzabu na na tolo c'est impossible que na la telo mo boye ozana nini ona na tolo jamais cameraman et biso na kola tailo mo boye ezonga juste awa kaka non et simbati donc biso no tomi pesa valeur on a dit que musicien tout ça différence c'est parce que on n'est pas différent tout ça différence entre TV, oh bah je ça TV na internet. Non, nous sommes tous pareils. Biso nyonso toza musala moko mais biso ne ba chroniqueuse comme ozo ba chronifuati ba chroniso ndembi soki chronichel chronisex biso oyo de to baby c'est vraiment musala na biso. Donc so la ti boye ou bien ti jupe ou bien pantalon na o bien bombi nzoto na yo. Est-ce que miba peut-être miba na biso balinga biso na ba poto wana nde balinga biso moi sexy hein. Moi, péné la lati bobato, la lati ma bien, la lati qui tourne. Mais toi, tu vois que la lati quand même bien. Même tout ça, on se fait la net. Eh, bon, binzo de bran, moi, Simon Zoto, moi, boye mon nana. Pourquoi pas à Tikinzoto et à Kati? Donc, c'est, ils ont vraiment passé. Bah, musicien, vraiment, bah, ça canva, na biso, bassi, vraiment, ils ont vraiment bien. Et conseil, européen, ça n'a pas de konayo, vraiment, bazo sala de la sorte. Il faut la taboyer, pour qu'il pas musicien. Musicien, t'en pas, mon bon, il faut tout dans. awa na Kinshasa mbongo ezali tolobi te ke pose à journaliste faut sakana saka émission na Jésus de Nuance na Fally Ipupa na JB Mpia na Papa Chéri na sa na kaka na sa émission kate on a aussi des gouverneurs on a des ministres
Donc, dans l'Assemblée nationale, s'il vous plaît, sobi au côté jamais sexy, au tika ma belle sans soutien, te. Au là, ta pantalon, mon colon, au côté, mais si tu portes décemment, au côté, peu, ok, peu, peu, coupage, peu, un bon webele. Et c'est que papa chéri, le comme il sera 1000, 2000 $, après si moutunde, le 8 que, aux zamba, mokuna, aux zamba, non, nous sommes des journalistes. Conseil n'a pas ça n'a pas une sur basala, bon, batika. Donc, n'a le peu plus n'a pas président, va groupe, obi, o attaché de presse, nanga, o yonani, porte-parole, nanga, o porte-parole, nous m'en ça la terre, anyokola, banabatu. Anyokola, banabatu, bokolinga, banabatu, émission, t'es socialiste, émission, ayami mouto, c'est que balala kine. Donc, on peut se calamité, ça n'a pas cité, banon, on peut s'en occasion. Na émission vraiment na linga vraiment ba kombo na bango na ko citer bazo déranger makasi ba déranger nga makasi na ko citer kombo na bango pe kombo na bango no citer ngo vaguement ezana ba preuve na vraiment WhatsApp na nga yango kingandi o yote o numéro yo pour vérifier numéro na nga na bisi numéro na pour na keto to bomsa musalo to ba streamer ba musicien te quand je parle parce que mingi ba leader te en lobela mingi peut-être attaché de presse ba porte-parole non présent bien avant mon aïe photo soit na yo donc on soit il faut qu'on nyata il faut anyata amme kabiloko exemple habiter avant na comme ce exemple pas JB bien il faut na nyata on a le bon na c'est pas chéri tu es pas ouais son nyata na comme c'est pas ouais son non tout vandi sa bango tout seulement pour nkolo ekoinda donc on a liste parce que je suis prêt hein no na ba liste ba kombona babenda bango de amato pour na boy nanga ni kambo kashutoko samba na bango parce que j'ai de preuves oui là ça que bah c'est comporta qui mabe makasi donc je consort tout changer façon habisso ça habisso bien peut-être so valeur musicien pas monyo a télémi a participer na mutuka pesi te mutonda sala ngana parce que biso tout ça la bango malgré ba ignoraka surtout ba journaliste internet ba ignora biso tout ça là que tozui image TV ko ya retard so qui peut-être le lundi émission et les dimanche pas que les dimanche mais internet ils ont la vitesse donc lelo total aussi ces conférences de presse na 15h30 ba que 16h juste déjà en ligne sangwe panzani partout dans le monde n'a pas ça merci migina gogan héritier watanabe parce qu'il y a vraiment pour internet à linga abiso. Donc so koti alinga bino alinga biso tout okay. Alinga vraiment biso nyonso ba journaliste après ça biso vraiment valeur ya basi mingi ya biso ba ya basi après ça biso valeur abi beaucoup papa oti ba je comme ça bango on dit ba ça la biso to yebana donc azo reconnaître biso et ça la biso vraiment bien et ça la biso vraiment bien donc autant on héritier alinga biso ba pour na sujet toroba tant alinga biso ba journaliste ya basi donc héritier wata muntu na tembe alinga ba journaliste ya basi journaliste chroniqueuse internet après ça biso quand même valeur na biso alinga te to za libanda nde ba mettre ba benga na biso te comme ça bango on dit ba ça la biso à reconnaître quand même valeur ya musana biso tout ça là donc ba journaliste nyonso parce que tous appelle association ba journaliste Alpelco il y a des journalistes donc on parle on partage souvent ndengini toko sala que ba musicien ba pesa biso valeur parce que tous a vraiment sous la valeur té Karim Mokonzi avec leader na héritier wata donc héritier wata avec attaché de presse comme Karim Mokonzi Gloria Olangi avec ba proche ya ba musicien neti Kofelomide Werason Fifisiwa avec Fabrigas alors Jaël Show avec Kofi Olomide attaché de presse tout ça en facilité na romona ba leader wana Vanessa yo oza plus proche na musicien nini o ngaka kozala attaché de presse ya musicien mon côté pourquoi non neti ba consort na mususu te nga bon te moi j'aime tout le monde donc nengana na lobela batu nyoso parce que so naza attaché de presse juste exemple ya papa chéri et moro peut-être na lazamba ba obengananga so naza attaché de presse ya Fally Ipupa et pas Jésus de nuance non chama kolote ba obengananga Sam Kazadi ba ko bengananga donc nalinga ba musicien nyonso donc naza attaché de presse ya tout le musicien au bolinga naza approche na bango nalinga bango nyonso parce que na monaka na répétition mo ya musicien mo quelconque mutumo utika na répétition ba kotika modèle ba betaki
Yo sala ya biso te yo triqué biso yo sala biso ba n'importe quoi. Junior Dassault et pas Fabregas. Nayebi te. Donc eza vraiment bien te. Donc journaliste il faut ça au milieu du village. Faut ça au milieu du village de l'eau. Moutunion sans on a besoin d'attacher des presse, Moutunion sans on a conférence de presse, va payer valeur et ça là vraiment qui t'a commis. Merci Vanessa, merci Naba, leader tout ba mission congolais. Ozaki premier objectif, donc première mission, premier épisode, il y a affaire au ponga, Nabandi nango, noki nango tisuka, lelo a flasha ki mwanda mume. Deuxième émission dans ça peka nayi akotanga biso balise ya miseni oyo balingi kokokola balingi balia musuni avant ba pesa mutu occasion ya interview parce que bango baza bande ko na biso ya basi baza ba leki na bino oyo baza na ba parents ba responsable oyo basalaka mususu atekaka ermo mai mususu atekaka anixa masanga ka profite ya mon classe et voilà moi na six classe lelo à comme université. Rêve naïs qui a comme un journaliste mais a comme un journaliste aïe pour ça la émission c'est pour faire ta campagne c'est pour valoriser ta musique c'est pour parler de toi n'a pas tout sous baïe ba oui baïe ba les choses yo baïe kayo mais toi musicien comme golinga onyata bami ba journaliste ya basi oyo bazali bande kona bino bazali ba attaché de sexe na binoté. Nalobi bien, bazali ba attaché de sexe na binoté que non au commissariat kapé meni fo nyataka tout ça non. Arrêtons ça. Sam Kaza dit vraiment na défendre bino mais tellement na ba rapport rebellé, ba remarque rebellé, na pénaliste. Et ça conseil musu domaine sam na après na liste mais na dozaki na no mais na ligne de liste tanga na ko ya ba semaine oyo kaka ba journaliste ba conseil ya basi avec ba monde. On va continuer sujet oyo. Merci Namino Bolanda Sam Kaza dit le nécessaire. Un mot de la fin? Oui, mot de la fin nanga nani kolobaka na ba nyonso balandaki biso. Toza wana kapoto loba vérité. Hein? Merci na ba leader nyonso mboka na biso. Tozo lela et ça là vraiment pas si que avant tout ça l'émission tokomika kovanda comme ozanga ba élément parce que wiki ba osinga nzoto nanga na ebité identité na ebité asinga nzoto nanga buna pesa kana pete boye simba non te na eko simba nango na ba o balingi ko salir neti nga Vanessa yo simba nango te que na sala likambo mabe bien na la nomba pona soa na sala émission donc eza vraiment pas si la pisengi pardon ba no c'est les aki bango donc na linga ba leader na biso nyonso donc to bon saka on sala on peut pas ça biso valeur na biso ata côté to mi la ki c'est to la télé bino ba sexy to la télé bino ba jupe mikuse pour ka to séduire bino mais to linga bino ming na ndenga mabete wana ça n'engage que batu bazala sexy mais moi j'aime na linga musala nanga c'est mon gagne-pain yango nde salar que nazala na pesi ba merci nanga na ba inoso balanda kinga merci à Christelle Rose là c'est ma grande sœur chérie c'est ma patronne na pas tout ma papa mon ali putango bien faut pas mon nangwa botaka éviter soko baloka si ma batwa zo vraiment ba ka sana simisa non c'est normal donc merci à Gabi Panzo merci à Nzanzi Batulon Paka Adi Chimongombe mon papa mon vieux alinganga vraiment travail Christelle Mamou la patronne hein? La patronne à Christelle Rose na pesi wana mobile na Paris papi nzola miso babi na pesi mbote na papi nzola meso na regard miezi les mignons garçons babi na mi wana ne ya yo siko wana yanga donc bino bo préféré bino consommation et sérieux donc bino la consommation locale France Mai abali na kino Sam Kazadi na kino Vincent chose na kino mais bino yo na yo bo préféré consommation ya libanda na éviter voilà confiance boza cité que non papa kuna azolia biloko malili awa ayekulia biloko moto te ye za fidèle. Il est vraiment recarmis les mignons garçons à vraiment fidèle à Vanessa Moussaounaye donc naebi ke c'est quand on a dit sam ta sam danga bébé c'est pas nana moi sinon t'es sam un bon garçon merci beaucoup merci aussi à Chimène Kiala babi Chimène Kiala et Judith Ngoyi ba pesa moi 100 francs na bango chaque mois pour na ba orphelin déjà ba benga inga ba Chimène et Judith Ngoyi moi c'est à Pembe na pesi Chimène et Judith Chimène Kiala et Judith Ngoyi de la part de Sam Kazadi le nécessaire. Donc beau contacter ça mais ça la bientôt qui ne côté qui là-bas na moi ba cahier ba sac derrière ba sombeli bana bientôt la rentrée scolaire ba on ba pesi moi peut na ba mbonga minerval ah bon na bana
kitoko ntobenga yo okoya tokene kotikela bana biloko mpona rentrée scolaire. Alors nga napesi kaka mbote na mobali na yo na respect oza nango pe considération. En tout cas bato oyo bolanda biso nasali émission na une dame une consoeur aza kitoko aza na taille ya bien aza na poitrine ya bien ye moko alobi yango mais nakotala ye boye je ne sais pas voir ses seins nayebi komona yango te je ne sais pas comment voir ses jambes azobombango je ne sais pas komona batatouage na ye ya awa parce que elamba alati ezati likolo abombi. Imaginez-vous soyez comme ça l'émission boye atana lokoso yango alinga kolia mingi atondaka te boye déjà mutu akozala na intention to désir ya kolinga to kolia te mais na ba conseil na biso mususu tant bozokende sexy bosombaka soutien te kaleson te musicien akozala excité et kozala bien te donc na pesi merci mingi pe na continuer kaka na kosenga yo olataka boye. Merci mingi na l'honorable moi Meradiabu na pesi mbote na BM Bernadette Masengo na pesi mbote na Nicole Zaina Vama la force tranquille na pesi mbote na Abed Achourota na pesi mbote na Élysée Madame na Bruxelles Blondine Kila na Paris P Madame Lula na Bruxelles na pesi mbote na ba fanatique tout ya Sam Kazadi oyo bolinganga Sam Kazadi des retours avec en forme donc garçon sexy journaliste oyo afinga raté a tonga raté a doda raté a liaka te a lingaka consommation locale. Merci et à la prochaine. La mignonne. La mignonne. Tracy Mbelenga bro. Tracy Mbelenga bro. Kata.